et dit de l'image. Film ou continue kaka. Frapper bango la film. Et dit de l'image. Et là on senga yo. Chicoté bango. Et dit de l'image. Maja Sango ya Congo. Et dit de image. 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 Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, le Bokoya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Bandego Bolingo, bonjour, bonsoir. Nandenge Zoribino Pai Bozaleli. Hein? En France, na Belgique, na Suisse-Irlande, na Angleterre, na Hollande, États-Unis, pourquoi pas le Canada? Moi je vous dis, si on a bandi en France, natanga bakombe ba venanga Denis Moulamba. Ba golf kisola pour nite boya ko fetare pa ya kermesse bora ou kermesse Oumela et pas Augustine Ngali. S'il te plaît, Batunion surtout. Ba Ville Pambani, ba Bob, ba Bobo, ba Mongali Akambo, ba Toa ba Cherintoya, ba Toa ba Pele Tamfumu, Iget Kapangala, ba Simbi Bora, Yemoko Gisine Ngali, la grande patronne, la patrona. Kermesse Terrain, na Saint-Denis, place à Kobungate. 65 rue et Paul et Loire. Pemena qui a place à la Brichouana, un conteneur qui va aller en Tababambos, Badaba Germain Vambi. J'invite les mecs et les meufs d'ici, les darons et les darons d'ici. Boya ko fêter, boya ko passer été nabino, place Ouana. Il y a un grand espace au Babengi Bora, Kermesse Oumela. Et pas Augustine Ngali. Papa, ba Congolais, faut que mutema mabe. Sera teki asale loko na ye bazoya mingi. Donc, Masanga Bobo a outi Tina Irlande. Elvis Mac le Dublin. Bobo Machuda. Ville Pambani. Louison Fambano. Iget Kapangala de Pangalos. Vrai chéri au Saranate va donner partout. So beaucoup de gens ont servi, azo yambabino akei kitoko wapi. To fini motuté aux espace à tout le monde. Le roi ba masalanga ba artiste ne soit diaspora, ba email alias. Ba mboshi li passa ba bijora ne kusa.
ba Suzuki Luzubu, ba Metenge, hein? Bato ba Santi Santiago, ba Patu Tornade, bato ba CNN, hein? Toloba kike bino mutu bozali awa, bino boko beta musique na poto. Ba quartier latin nyonso. Bato ba Joe, bato Victoria Eleison, boko zoape espace na bino. Oza kermes bora ba orchestre tout. Ya diaspora eko beta awa. Ato zalaka wapi kotsa demande. Ba retraité demande na yo, oko beta. Eza place à mutu moko te. Mais de préférence, Zaiko langa. Oh, bozomona ba vie Lodi Motindo. Bozomona Baya Nono, Munzuluku, Empereur, Bozomona, Bambetenge, Solis en Diable, Multivoice, Bozomona, Batoa Basse les Zino de Van Nabinoa, Petit Rama Zembe, Envie, Mayonnaise, Petit Rama Vatar, pourquoi pas Bango, Maman de Château Rouge, Y'a Jackie Savou. Ma maman Château Rouge, Lili Mbongo, Lili Makaya, ma maman de Château Rouge, ya et toi Château Rouge, toi Tino Labo, toi Alain Machuda, toi Martine Mbia, toi Palanganza Makoko, hein, toi Gila Redo, toi Mbutalombi, Mbutalombi a autre la place. Donc, tu as dit que mon ndenge bolak na diburu manzengele, siko ngai selezino na komi awa na ko beta na orchestre nyonso o eza na diaspora. O ka sokoza neti mutu na ngai alias. Ba bébé Senjoro ba Loris la congolaise, ba Christiana Kwasa, ba mère ba Pepa Kundi ba Anifa Luangu. Hein? Ba troba ma copine Fernando, Leila l'arabe, ba troba Jene. Baya Pauline Tangu, hein? Batoba Socrates Maïnga, Elbito Coiffure, Dadi Pelende na Saint-Denis. Batoba vient na Papi Kanza, Luka place au Kende, Saint-Denis yangoyo. Boya na Kermesse Bora, terrain à danger, parking bien assuré, accueil à danger. Boya Ebele Saïko, et Jean Robeta, vendredi, samedi, dimanche. Ntabapezo liya ma soso pa iwapi. Batumbela Thompson oya zosa la campagne mabe nganda balobi kermesse boîte makambo tout se fongwama. J'appelle les mecs et les meufs d'ici et les Ivoiriens Moutroa Thierry Sampaio, Erickson les Sourou de Bordeaux, DJ Arafat boluko anga place na combat bino na dit que mogo mousse avec ba champagne ezali bouteille de champagne na folar. Donc ici, on vend des bouteilles de champagne dans un prix raisonnable. Il faut venir, le mec et le meuf d'ici. Vous cherchez là où c'est les Zino, il s'exhibe maintenant. Il s'exhibe là. Donc pour vous faire voir que il faut venir. L'adresse c'est 65 rue Paul Éluard, Saint-Denis, 93. Et vous le 9-3, vous n'allez pas venir. Et je vous attaquer maintenant, je vais vous communiquer, je vais vous transmettre la parole et la communiquer. Je vais vous transmettre ça par rapport, il y a Snapchat, par rapport, il y a Instagram, par rapport à Viber, WhatsApp. Cherche-moi, Maréchal Mokondissé les Zino, Okisi Nengali, la patrona, Kermesse Bora. Cherchez Iguet Kapangala. Moi, je vais donner tout à Keya Kitoko. Mandeko Nanga ya Changu, Maître Aïdé, Maître Gordon, Pichou Fantaï. Pourquoi pas Nolin Tambu? Pourquoi pas Yemoko Edi nos images pendant Sango ya Congo? Pendant Sango ya Congo, ba Chantal Bola. Malgré Lizarazu, comment on Ser Lizarazu, pasteur, Tozo Kabula Mutute, Marc Tabu, place na Oyango.
oyo aza pe na besoin louer asa la fête. Contactez Augustine Ngali la patrona ou sozomona ete o leke pa ya igete kapanga la komema yo tikuna otunise les unes à yebisa yo. Et puis ngana ntaba moko za na coin awa référence conteneur Mbosi na Germain tango bato wana tu basilisaka bakotaka awa bango tout bakotaka awa vendredi samedi dimanche. Vendredi surtout ezali Célésino chante acoustique rumba na rumba ya propre, rumba ya wenge, rumba ya quartier latin, rumba ya wenge Paris, rumba ya viva la musica. Ba mama ya Paris, Nadège la congolaise, surtout bino ba association Kardasha Bomayo, Kardasha Lula yo, Kardasha Lia yo, ba mama Kardashan, ba musique romantique, boya ko découvrir place danger. Ba mama Hollywood, ba femme responsable, ba femme de valeur. Musique sangisa sangisa, boya. Musique camarade mboka ya Monet, ya Mondele. Les filles d'à côté à Bruxelles. Les filles d'à côté, boya, boya ko vérifier. Naebi ke, ba maman Liège batuna kinga tindela nga adresse. Poto wana besoin na jie, to ya wana iget kapanga la kutu témoin. Donc ya ba lobi ke, ezo beba mabe na Saint-Denis. Au quitter la gare à Saint-Denis, bato makolo, au juga à tram, au ezokende Épinay, arrêt au Elandi, au quitter Paul Éloire, na à pont, au komi. Au salé au kende la briche, na à pont, au komi. Donc balobi pour l'instant, on a lingi invitation à cause d'invitation. Na kokabole invitation partout. Il get en invitation partout. Yemoko la patrona. Bora kermesse umela des alinde awa. Et koufite. Et ça peut travailler. Et c'est fongwama. Pe sala kabato bazo tonda. Toso benga bino boya ko découvrir. Bande konangai. Je salue Sankara de Kunta. Yakim Pouy. Tous les combattants résistants. Boroba Kike. Baya poto ba betaka ba mama poto ba débrier ba luka mbongo po ba aider ba famille na Congo. Et ça en quelque sorte il y a gala soirée humanitaire kermesse wana. Et on trouve ba firanga José Wanduka, ba firanga papa Gabon, ba Elbito, Toms, Arieto, bisiko sali pourquoi po yaka awa Vebinzol, ah, boza terme belé honorable qui chanson Mams Kabafwako, Mese Borel Kosi Malto, Manena Mbongo, Jise Riboko, Gode Kimani, Yebo, oh tout dans temps pourquoi pas Bino, ba vrai chéri, Edith Sepelas, hein, Adida Simba, Yona Mwasino Louame, Sarah Martinette, la patrona. Parti Barbie, pourquoi tout le monde a ôté? Talaka yo. Foya. Alors Balobi, Nasi Bilongo, hein? Nasi Nzingu, pourquoi boya? La mama, oya boss mukuna. Elika Muswahili, Adoyue, Anelka, Dieu merci Mbokani. Oso luka boati wapi tango luka nga foya ka awa Junior Kabananga pourquoi pas yo baya tu à Bruxelles Flora Pambani Ville Pambani ah ming tolo bezate mais chaque jour chaque semaine bozana ba invitation chaque semaine bozana pib tana toki pona bino parce que liburu manzengele ko ça va souter. C'est les signes comme à Kotoyo. Et bora.
ezoumela e ezoumela e epai ya ngali epai ya ngali igete e kapangalos. Donc danger ndezaki libulu matsengele awa na Saint-Denis mingi akolobeza te rendez-vous vendredi samedi dimanche avec Zaiko Langalanga équipe to no programmer orchestre lingebeta et kobeta mingi akolobeza te. Ya Patrick Malwaveni, mon Paris Space. Ya Malwaveni, Benjamin Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yena agence hoté, veut dire umela té. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence à munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi Global Express. Souka l'agence, agence au soro yete veut dire au melate. Pour na kati agence oyo, toza na ba service ebele. Rotina ba carton, rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo. Mutaza na Kinshasa ko traitement, au futi mbongo, mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye. Kitoko. Chez Patrick Malwavengi, balobi service kitoko. Soko ngo umela, foya na Rileon numéro 25 na Global Express. Chez Patrick Malwavengi, souka l'agence, ba mama Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vero mango iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vero mango ya liaka ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malwavengi, Rileon numéro 25. Bala potagance aboye besoin nante yangoyo ba membi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 umela